d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesala kosepesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko oyo te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, mini surtout masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA kono nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA mfumu ya mapata na RDC. Vendredi et l'homme na balandinyo sa journal la peuple info lingala mbote na bilionyo santuka na zana esengo makasi yako présenter les bino basango oyo to fongoli yango pour la côté sabino denge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki homologue na ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa oyo azana visite de travail na Kinshasa kaka le même jeudi wana boye bake ayambaki pe délégation moko ya batia diambolo na baita elongo na héritier Mapindem. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki homologue na ye sud-africain Cyril Ramaphosa na ville ya Kinshasa awa azana visite de travail mokolo ya jeudi 2 juillet 2026 na cité ya Union africaine epai wapi alansaki appel pour la riposte africaine coordonnée et solidaire liboso ya épidémie ya Ebola. Président de la République a relevé na pays na ye lokola na RDC oyo ezwami na kere ya continent entouré na 9 voisins. Coopération sanitaire frontalière ezali option te. Kasi ezali nécessité stratégique ndenge atalisi na bazone ezali affecté pe na ba conflit armé, insécurité ezali ko fragiliser prévention pe accès na ba soins, surveillance épidémiologique pe réponse rapide na ba urgence nyonso ya santé publique. Afrique du Sud pona cesser les faits pe na ba fait humanitaire na est ya RDC ndenge bazali ko plaider insécurité oyo ezali ko bebisa accès na ba soins na ba prévention. Président Ramaphosa a insisté mingi na point ya fermeture ya ba frontières ezali solution te. Ba dirigeant nyonso mibale ba visitaki Institut National de Recherche Biomédicale UNRB na mokuse na ville ya Kinshasa. Oyo ezali véritable fleuron ya recherche biomédicale na Afrique. Balandi explication nyonso détail ya ba moyen de lutte contre Ebola, mingi ba dispositif ya alerte pe ya détection épidémiologique oyo ezali kosala structure sanitaire oyo centre moko na ba standards internationaux. Souka visite président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akumisi engagement ya Afrique du Sud oyo atikali pene ya République démocratique du Congo. Na souka masolo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akumisi engagement ya Afrique du Sud oyo atikali pour la République démocratique du Congo partenaire moko ya makasi sur le plan politique, diplomatique, sécuritaire, économique, sanitaire et régional. Kaka le même jeudi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki pe na cabinet na ye na cité ya Union africaine délégation tchadienne bakambamaki na ministre de l'eau de l'énergie Pasale Kanabe Marcelin oyo ayaki na message ya président ya Tchad Mahamat Idriss Déby Itno oyo na masolo na bango chef ya délégation tchadienne apesaki na kombo ya président Mahamat Idriss Déby Itno invitation ya chef de l'État pour à participer du 15 au 16 juillet 2026 na N'Djamena na Tchad dans forum africain sur l'eau l'énergie oyo ezalaka organisé na République ya Tchad pe groupe ya Banque mondiale. Oui, selon émissaire tchadien alobi ba chef d'État ebele pe ba gouvernement africain elongo na ba institution financière pe ba partenaire ya développement ba acteur na secteur privé bango bazelami na forum oyo ezali destiné pour na ko transformer ba engagement ba action concrète en faveur ya accès na l'eau pe na énergie na Afrique. L'Assemblée nationale, kuna bazalaki na séance plénière le vendredi 3 juillet et pas wapi ba examiner qui va adopter qui rapport ya Ecofin pour na oyo etali bongo loi ya finance rectificative ya exercice 2026 pe ba examiner qui kobaki sa ba adopter qui 5 projets ya loi ya ratification oyo ezalaki bongo examiner en première lecture kuna na Sénat ko ba basangola biso kaka na ngambo ya Assemblée nationale pour l'hôtel Samuel Ndenge rapporteur, il y a Assemblée nationale honorable Jacques Njoli a participé qui mardi 1er juillet dans le forum, il y a au niveau, il y a plaidoyer en vie, il y a participation, il y a la gêne dans le processus, il y a paix dans la République démocratique du Congo, héritier Mapindi, ma possible détail.
Honorable député national Elia Chouapa, homme de science Jacques Njoli, rapporteur à l'Assemblée nationale, a participé mercredi 1er juillet 2026 dans le forum à haut niveau et à plaidoyer pour la participation effective à la jeune dans processus de paix à RDC. Beaucoup d'années Oyo et Zalaki Mingi pour sensibiliser les jeunes leaders dans différents processus diplomatiques de paix. Washington, Doha, Nairobi et Luanda et favoriser le dialogue direct entre les décideurs politiques, diplomatiques et jeunesse. Oyo et Alimingi pour identifier les mécanismes d'intégration des jeunes, la mise en œuvre et suivi l'accord de paix. À s'exprimer qui na qualité à honorable député national Elia Chouapa, homme de sciences et citoyen de la République démocratique du Congo, Jacques Njoli a insisté que Mingi na nécessité à replacer jeunesse na katika sur effort nyons la kimia pe ko benga bango ba comprendre la réalité géopolitique oyo ezali ko entourer ba conflit na est de la République démocratique du Congo. Selon ye jeunesse congolaise ezali bongo majorité ya population ezali ko représenter force stratégique pe ekoki kokoma fragile soki mokete tango bazali ko exclure bango na processus décisionnel oyo bango baza na conscience na yango te pe na ba responsabilité na kotonga avenir ya mboka. Professeur ya droit a rappelé la résolution 2250, 2419 et 2535 ya Conseil ya sécurité des Nations Unies oyo ezali ko reconnaître rôle ya bilenge na kobatela la kimia kasi avertir ba droit international mingi ezali ko produire ba effet tango ezali soutenir et pas ya rapport de force mingi pour na kotalisa ba relation internationale etikali dominer na ba intérêt géopolitique ya ba état a analyser ba cause profonde d'instabilité ya RDC. Jacques Njoli a talissé que ba conflit ezali principalement alimenté na ba convoitise ba ressources stratégiques ya mboka na biso pe na ba ingérence extérieure a qualifié guerre na est guerre moko ya procuration oyo bazali instrumentalisé na ba puissance régionale pe lisusu ba jeune oyo bazali ba première victime oyo bazali bongo mingi ba déplacer ba recrue pe ba force mingi bazali victime ya ba violence a aborder qui ba différents processus ya paix en cours à soutenir guerre nyonso et silaka autour ya table ya ba négociation pe appelé ki mingi na participation effective ya genèse pour na ba préoccupation mingi ezala pleinement prise en compte na ba accord nyonso ya kimia. Na conclusion Jacques Njoli a monique paix durable et singeli eleka na restauration ya souveraineté ya état congolais oyo ezali ko exiger pour na ye refondation ya institution nyonso pe forces armées ye asengi na ba jeune ba développer conscience patriotique ba s'engager mingi na construction ya état fort capable ya ko garantir kimia pe ko défendre ba intérêt ya République démocratique du Congo. Vice-premier ministre en économie nationale Daniel Mukoko Samba procédé qui mercredi 1er juillet na ouverture ya misala ya évacuation ya feuille de route 2026 na ministère ya économie nationale pour na premier semestre 2026 nyonso esalemaki na Béatrice Hôtel Bola na longo na Eritima Pinemi. Vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba a procédé qui mercredi avant midi na ouverture ya misala ya évaluation ya feuille de route 2026 ya ministère ya économie nationale pour na premier semestre. Cérémonie oyo esalemaki na Béatrice Hôtel na présence ya secrétaire général ya économie ba responsable ba différentes structures ya ministère pe oyo ezali attaché na ministère oyo. Azwaki maloba moto liboso secrétaire général na économie nationale Abolia ye a souhaité ki bienvenue na ba participants nyonso pe a remercié ki vice premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba oyo a qualifié présence na ye na témoignage moko ya malonga na oyo azali kopesa na culture ya résultat ya bonne gouvernance pe ya suivi moko ya malonga na ba œuvre pe ba engagement nyonso ya ministère na service ya mboka misala oyo ba entamé le ndenge ya lobi ezali kotalisa importance moko capital pe ezali exercice moko ya redevabilité pe ya amélioration na ngambo mosusu atalisi na kombo ya administration ba structure nyonso ya ministère atalisi gratitude na ye na vice premier ministre na leadership na ye pe azali komi pe satango nyonso na service ya développement économique ya mboka afongola ki officiellement misala vice premier ministre Daniel Mukoko Samba a rappelé ba priorité nyonso oyo ezalaki fixé na feuille de route 2028 mingi penza renforcement ya cohérence pe ya action ya ministère élaboration bongo ya document ya politique sectorielle ya économie nationale
pe mise en place ya système d'identification ya recensement ya opérateur économique na ensemble ya territoire national. A insisté mingi évaluation oyo et sengeli et mesurer objectivement niveau d'exécution y a différents engagements oyo ezwamaki pe ko apprécier avec rigueur ba résultat oyo ezwamaki ko identifier ba contrainte nyonso oyo tokutanaki na yango pe lisusu ko analyser ba écart nyonso entre ba prévision et longo na ba réalisation pour na ko proposer ba mesures correctives nécessaires pour na ko améliorer ba performance na kati ya second semestre. Bosimba pe boyeba ke vice-premier ministre alobi ba assise oyo esengeli et aboutir na rapport moko ya évaluation crédible pe ekotia wana pona ko apprécier objectivement niveau d'exécution et d'action nyonso oyo ezalaki programmé pe ko identifier ba résultat oyo emonani et longo na ba difficulté oyo nyonso tokutanaki na yango. Vice-premier ministre na ngambo mususu annonçaki ke ba priorité na second semestre ekozala bongo doté progressivement ya kopesa ba division provinciale ba cadre moko pe d'instrument ya malonga pona kosala mosala pe kosala suivi ya action nyonso ya ministère eyeba na kobanda nanu na niveau ya base. Ensemble alobi esengeli toyeba na kokoba kosala ba effort pona kosala ministère ya économie nationale ezala institution moko modèle performante innovante pe lisusu ezala résolument tourné na ba résultat na service ya développement économique ya mboka na biso pe ya bien-être ya population ndenge Daniel Mukoko Samba atalisaki avant à prononcer ouverture officielle ya misala ya évaluation ya premier semestre pe ya feuille de route 2026 oyo ya ministère ya économie nationale. Ensemble, poursuivons nos efforts afin de faire du ministère de l'économie nationale une institution moderne, performante, innovante et résolument tournée vers les résultats, au service du développement économique de notre pays et du bien-être de nos populations. Une de mes priorités au cours de ce deuxième semestre sera de doter progressivement nos divisions provinciales de cadres de travail appropriés, des instruments de travail appropriés, afin que le travail que nous faisons ne se limite pas à la capitale, mais que ce travail commence à la base. Enfin, directeur y a étude, y a planification a présenté qui contexte y a assise oyo à s'appuyer qui mingi na fiche synthétique y a suivi y a ensemble y a activité y a feuille de route 2026 oyo ezali préalablement validé et pas y a vice-premier ministre. Honorable Maotwene Elia Selembao akendaki composé première pierre pour na kotonga pont na rivière Kalamu kuna na quartier Ngafani bon réalité longo na Iganti. Misala malamu ezanga kate kobota mbuma na yango nzete na nzete ayeba na kanambuma na ye. Honorable Maotwene Papa Selembao du les responsables azali kokoba se kokoba kosunga bana komini ya Selembao baiba pesa ki confiance baiba tinda ki na assemblée provinciale boyoka na sima kokire rivière Kalamu bisika na bisika. Honorable Maotwene azali tango nyonso na souci ya komona bien-être ya bana komini ya Selembao akitaki yemo en personne awa toza na quartier babengi Ngafani po na poser première pierre na kotonga pont oyo ekozala likolo ya rivière Kalamu po na relier sud ya Selembao pe ouest ya Selembao afin que population akatisaka na ndenge ya kitoko. Honorable Maotwene leader ya commune ya Selembao Papa Selembao azalaki accompagné na ba base na ya parti politique Alliance des Congolais progressistes de autorité morale Jean-Tiningo Bilambaka oyo honorable Maotwene azali pe cadre monene kuna bangonde ba accompagner qui est sur place tango akomaki esengo ezalaki makasi même ya population environnante ba tondi samaki ne sengo komona ke tango nyonso molobeli na bango azana souci na bango. Honorable Maotwene alekaki pe aposaki première pierre pomoko ya plus de 13 mètres et kotongama awa pona kosunga population bazala na esengo ba vivre na kimia ndenge yemoko molobeli ya bana Selembao du les responsables honorable Maotwene alimboli lelo tojaki malamu ya poser première pierre pona botongi ya pont pona rivière Kalamu sima kokire 6 km ya rivière Kalamu année passée banana kimvui diti na long clair de monaki que population na biso so imbule beti bazali na difficulté à retraverser surtout bana classe de barozela timbule kosila tamsi mukolomba ki classe té de monaki eza malamu te musato sala ki ekomela kola nga mopona biso
na mukie toza nango tolobi non tokotika population continue ko souffrir boité dès ba moni biso lelo toye ko poser première pierre pour musala ya construction ya pont ya longueur à 13 mètres et largeur ya 1 mètre demi banda et tozo profiter na occasion oyo ko senga na gouvernement central na provincial pas ko repenser na babita na biso ya el oyo ko tongela bango ba mille de berge ndenge tongama na stade côté na Kalamu côté ya stade Tata Raphaël et ko sala mutu ya malamu pour la population oyo lokola lobby to kenaki match ni na Portugal oyo nyoko la ba payer belé to profiter na occasion oyo na chengo toza nango na ambiance toza nango président Fachi o kanisa population a Selembao o tongela biso ba miro ebongi po bato oyo ba ko vivre paisiblement et sikara bango et puis Selembao ko développer boko ni makina Selembao de toza botaka kana nzela moko 24 novembre à part yango to na nzela musuti mais au moins na ba commune mususu ti ba axe secondaire bato tongela bango lisumu ni biso to sala voilà autre osenga yango wana bosimba pe boyeba ke esengo ezali makasi na bana ya Selembao pamba te pont oyo ya 13 mètres ya longueur ekorelier sud na ouest ya commune ya Selembao awa na quartier Ngafani esengo ezali makasi population azali ko beta tolo tango nyonso pe alobi soki honorable Maoto nete nani lisusu azali te kaka ye moko. Parti politique Union Congolaise icône mokuse ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na nzela ya interfédération na yango ya ville ya Kinshasa balancaki mardi 30 juin tournée ya redynamisation na ba activité ya parti na bango na 4 districts ya Kinshasa nde mokolo ya le 30 juin ezalaki bongo étape ya livulu kuna na mo amba bola na leta elongo na Fabrice Ndompe Ertima Pinene. Ndenge kaka ezali kolobama pas une parcelle sans Union Congolaise ikona mokuse lelo na ville ya Kinshasa bilembo na yango ezali komonana awa na ville ya Kinshasa parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba ezali kokumbama awa na ville et pas ya secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama les lions de la ville ndenge bozali komona ezali match ya football te ezali matinée politique ya Union Congolaise ndenge ezalaki prévu mardi 30 juin lokola date historique ya République démocratique du Congo pour la accession na ye na souveraineté internationale nyonso elekaki vraiment kitoko nyonso oyo ezali lancement ya redynamisation ya activité ya UCO awa na ville ya Kinshasa district ya Mo Ambande efungoli porte ya makambo nyonso ebandaki na mobange na carnaval ndenge kaka bino moko bozali komona boye terrain livulu na commune ya Lemba eyambaki plus de 7000 personnes mobimba bautaki bisika na bisika pona koyoka message oyo esengo ezalaki botela bino moko ambiance. Boye modération ezalaki bien assurée et paya Madame Francine Yemoko secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama aswaki maloba pour un mot de circonstance boyokai. À cette occasion, permettez-moi d'adresser un appel patriotique à tous les militants de notre parti de continuer à soutenir Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous renouvelons également notre soutien indéfectible à notre autorité morale, le professeur Dr Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, dont les performances et les réformes à la tête de ces ministères contribuent au redressement économique de notre pays et honorent notre famille politique. Bongo Nasima, ezalaki bongo, ba message oyo e bongisamaki toujours na cadre ya matinée politique intervenir en Liboso ezalaki secrétaire exécutif provincial adjoint awa na ville ya Kinshasa Jean Makasi ye azalaki intervenir en Liboso alobelaki 66 ans après indépendance renouvelons notre vouloir vivre ensemble Yami Balé ezalaki conseiller politique
Clinton Bamana ye alobelaki projet ya société ya parti politique UCO Bridge Engalim Firi Obama le lion de la ville secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa ye alobelaki sensibilisation mobilisation implantation et comment croître tokokolisa ba cellule ya UCO awa na ville ya Kinshasa ya suka ezalaki bongo mokonzi na bango secrétaire général ya parti honorable Ephraim Sumbu ye alobelaki na thème ya ba orientation organisationnelle et le fonctionnement du parti message ezalaki capté 5 sur 5 pour na couronner bango fédération ya Moamba aremetaki ba diplôme de mérite et pas il y a 4 intervenants ndenge ba salaki mosala kitoko na esengo ya assistance. Osimba Peboye Bakepona Oyo eteli secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama elongona adjoint na ye Jean Makasi bapesaki cadeau ya ntaba epai ya secrétaire général Ephraim Sumbu po na bokomi na ye na kati ya babele na bango. Osimba Peboye Bake nyonso elekaki vraiment kitoko ambiance ezalaki au rendez-vous UCO a annoncé ba rendez-vous mosusu mikolo ezali koya na district ya Funa Lukunga pe ya Changu nyonso ezali kotalisa force ya UCO lelo na ville ya Kinshasa mokoti. Kokamo ba habitant ya Mwanda ba vivaki mokolo ya mercredi 1er juillet scène moko ya munene balani akangami na plage bona vaste. Eza spectacle moko rare oyo bana Mwanda na province ya Congo central bazali ko assister depuis mokolo ya mercredi 1er juillet 2026 kuna na ville na bango epai wapi baleine moko environ ya 15 mètres a échoué na plage ya cité côtière ya République démocratique du Congo malgré mobilisation rapide ya ba équipe ya Institut congolais pour la conservation de la nature ICC na Mokuse kasi baleine oyo azalaki sauvé te talatina ekbotisi ba émotion pe ba question ya ndenge na ndenge kasi bana Mwanda ba affirmer que ba monaka ba dauphin pe ba baleine ba nanjaka awa na océan kasi ya komona ya monene kokufela bango boye ezali mbala liboso scientifiquement batalisi que pendant hiver ba baleine ba kimaka mai ya malili bayaka ko se réfugier na Afrique pour et permettre bango ba s'accoupler kasi liwa ya baleine oyo ba tiki yango bongo te ba spécialiste elongo na équipe locale ya ICCN baza kosala ba étude po bayeba liwa ya baleine oyo euti wapi peut-être koki kozala malade to pe kimobange pamba te bango basalaki ba effort makasi pona ko sauver baleine oyo babimisaki ba moyen na bango nyonso bamemaki ba engin d'élevage lourd ba remorqueur pe ba matériel vétérinaire spécialisé pour kaka ba sauver baleine oyo kasi ba agent na bango ba constataki que déjà akufi kasi ba kotika bongo te baza kobunda kosala étude po bayeba cause ya liwa ya baleine oyo en attendant baza kobunda babimisa ye na mai po mosuni na ye to poso na ye e contaminer bambisi mosusu te. La via complexe scolaire Mama Pemba 1 école la fondation Nerombungu va organiser qui mobange la journée culturelle mardi 30 juin et Rita Mapine Miladi Land va accompagner qui va. Ambiance ezalaki très électrique na complexe scolaire Mama Pemba mokolo ya samedi bosimba pe boye bake ezalaki bongo kosala collation ya bana ya maternelle nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bosali komona ebandaki na carnaval epai wapi ba responsable ya complexe scolaire Mama Pemba batambolaki elongo na bana na ba différentes avenues ya commune ya Kisenso ya Matete pe bongo na bongo point de chute ezalaki na siège ya école et pas wapi rythme ya fanfare loyembo mabina ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bino moko bozali komona
prière d'ouverture et salemaki na moko ya élève ya maternelle pona kolakisa niveau ya encadrement pe ya enseignement oyo ezali kosalema kuna. Bongo na sima ezalaki prédication pamba te na complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Néron Mbungu. Dieu est notre force, Dieu nde azalaka force na bango na makambo nyonso batiaka nanu nzambe liboso. Après na sima mot de circonstance epesamaki epai ya ba responsable. Bongo botala bino moko démonstration ya bana ba récitation ba poème nyonso elekaki vraiment kitoko. Awa mwana maternelle a commis alphabet français kobanda na lettre A kino na lettre Z. Moninga na ye mosusu aye kotanga ba démonstration oyo ezali kosepelisa ba parents nyonso balobi école ezali kaka moko complexe scolaire Mama Pemba epai wapi bana esengeli batanga. Bongo na sima eyaki remise ya ba cadeau. Directeur Redi Basafu aremetaki quelques cadeaux epai ya ba élève ndenge kaka bozali komona. Ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous oyo ezali échantillon kasi ba cadeau mosusu lokola ya ba sac epesamaki pe na ba élève. Bongo na sima ba photo portrait epesamaki epai ya ba élève nyonso ya 3e maternelle oyo ba longi oyo ba silisi cycle na bango ya maternelle na esengo nyonso ezalaki wana. Quelques parents balobi complexe scolaire Mama Pemba kaka nde yango pamba te bazali ko vivre encadrement moko sérieux ba élève na bango bana na bango bakomi na niveau oyo tokoki kolobela te. Nyonso wana bazali kopesa kaka merci na honorable Néron Mbungu oyo azali initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba na nyonso ye azali kosala pour encadrement ya bana na bango boyoka ba parents. Papa naza vraiment lesero makasi ya komona mwana maternelle na âge ya 5 ans akende kokoma alphabet de A à Z akomi patanga moye koko na âge ya 5 ans antuka kasi susu vraiment eza te soki awa te donc bana maternelle bao réciter bao koma alphabet bao loba anglais vraiment nga mwana nga yaki eloko te mais abimi vraiment na formation sengo nange eza makasi na félicité Néron Mbungu na acte oyo asali na mingi oloba te parce que na sengo ya mwana oyo za récitation azokoma alphabet azoloba moko azokoma ocomprendre donc a formation eza vraiment ya acteur ya sili baparent na baparent botinda lisusu bana botinda bayaba biso okanisaki lokola na macheme tomoni mpenza kitoko boya ebele boya kokomisa na Mama Pemba kitoko makasi bana balobaka français lingala batiki na anglais nyonso na anglais baloba français baloba nyonso kitoko. Boye directeur Redi Basafu ye pe azwaki maloba pona ko expliquer na ba parents pona année scolaire 2026-2027 billet de vacances oyo epesami biloko nini esengeli ba parents babongisa pona bana na bango. Ba parents bozali informé botala encadrement pe formation ezali kopesama awa complexe scolaire Mama Pemba 1 ezwami bongo na quartier Bikanga na avenue Bantando numéro 44 toujours na commune ya Kisenso. Complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso epai wapi bobongisa ndenge ya kokomisa bana po bazwa formation ya qualité lokola oyo bozali komona. Permettre na ba client na yeba voyager na ba condition ya malamu pe na sécurité nyonso CAA abimisi liste ya biloko oyo esengeli ba client ba matana ngote na cabine bolanda ba telo ngona Michael Bustoto. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mbuka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi. Toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe ongle
ciseaux, pen, pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyoso. CA mfumu ya mapata na RDC. Otiva pesa potopoto kitoko atoza mukolo to mona bilo nyonso bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kabela kati alimba kati. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi. Oye sukana mbimbi. Protivap. Toza communication écologique awa bolanda lecture nango. Famille Bawe, Dr Jonathan Bawe Wilfred, président ya ONG internationale de santé Loboko ya Nzambe, bazana mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso liwa ya bandeko na bango mibale Léonard Wansame pe Faustin Bouletei bango mibale bakufaki depuis mokolo ya mercredi 24 juin 2026. Boye programme ya matanga ezali boye mokolo ya vendredi 3 juillet 2026 nde veillée mortuaire ekosalema à partir ya 18h na salle Mama Kalubu oyo ezwami na commune ya Masina quartier 3 référence bar Aéroclub. Bongo mokolo ya samedi 4 juillet 2026 nde exposition ya banzoto na bango mibale ekosalema na salle Mama Kalubu toujours na commune ya Masina quartier 3 référence bar Aéroclub. Boye na sima ya recueillement pe ba hommage ya ndenge na ndenge bokundami na bango mibale ekosalema na cimetière Nsele Bambou tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka papa Léonard Wansane pe papa Faustin Bouletei. Eyoni na sila kate info lingala journal pepe yango ekomi na suka en tout cas ceux qui bosepela ki nango bopesa merci mingi na Igong Tingi oyo azayaki na sima caméra pe akumbela ki bongo montage boye ba info lingala ezaka supervisé et pe héritier mapilemba ndeko botika na malam au revoir. Compagnie africaine d'aviation CA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif minisutu masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko akolia lame de rasoir parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyoso. CA mfumu ya mapata na RDC.